ngayo apocalypse moto abeta monde arabe abeta ba wanya ni ungaria mabawo ya lelo 13e apôtre kino keba moninga pesa c'était apoka zo avec force apo azozonga na quartier latin sikoyo kanenge zala ke masolongo zo le kala kati vient na mopo mokonzi masolongo benga beta na bill mais bill a sengi trop cher 40 000 c'est rien. Un artiste aussi demande à un artiste à Talara Mouta Bengi, à part Nin Bao Memele na featuring. Ce featuring, on est reporté un plus. Tu es obligé d'aller. Après, il y a des droits. Il y a des droits, ou déclarer droit nayo, saliboye. 46 000 c'est rien. Et puis, grand mopa, on est allé na poste à Talaroute. Et puis, grand mopa, on est allé na poste à Talaroute. Ngala Quadra! Ah, ngale Quadra! Boba yebere mbongo wele swa makuna mbetenge yayo antreze mapotre mbubatele ke bambata mbota kwezena mopa wokwadre apapa vololwe treze mapotre allez bye ici c'est Paris mais là-bas c'est pas Paris que no keba moninga pesa c'était apokazo avec force pour nous ko sabiso fallait dans une de konote parce que fallait comment na wera na jibe omoni mama ozo bo makongo moni fali azane frère na ngai mais faut ba yango tanga betaka ko ba ve na ngala mi bale wana bazaka na yeta siramba bimisaka yete tonga to ba ebeta botika ko tete batu mabe botika mutu azala na vie na ye botika vie na ya zana mutu na ye Rambo aza artiste musicien misus bazaka ba créateur de polémiques ba créateur des zizani fala za mona ya kofi aotika la mona ya kofi Fabrigas aza mwana ya vewera aotika la mwana ya vewera keno keba moninga pesa c'était apokazo avec force au lieu de ne pas venir nos kofi bon pour nous zongi pas venir nous mandater et bon pour nous taondeni zongi pas joli noté Bill Clinton pas zongi pas joli noté bon ni sele zongi pas dikerote biso tout la place to uta mama na ngai on bi ko bossa na koto utite on pas net nga fe na manda chante je salue à passant grand chanteur bon que c'est les unes ndima mutu ya uta wapi franchement na libulu manzengele je crois que no keba moninga pesa c'était apokazo avec force sauf que solingo yemba bien ko yemba kwa bato ebisinga na te anseleo na bi ko yemba kwa baonte allô mon bébé allô Nora Digital allô mon bébé love makambo yoga mwana mopao aza ko beta guitare lolenga 13e apôtre ngayo na ye mais allô ici c'est Paris bazaya ko sepela po to ba monaka babito ba monaka apocalypse tanga sela mo biloko wande ba kufa na tension vient nga tsheri nzungu de ba lobi lelo ezaya ko beba po apocalypse donc lelo to beta na Nora Digital na kati ya Tour Eiffel. Bonjour apocalypse. Bonjour Nora Digital. Apocalypse lelo pour la deuxième fois merci pour nandenge au recevoir invitation nanga mais awana ici c'est Paris donc avant to ya bonne émission na poto za rendez-vous to fixer rendez-vous to sololi to kutani to sali émission de yango apeso merci pour nandenge oye ko présenter na invitation. Non merci moni invitation so ba bengio Fozala, au monana, aux artistes, bonne invitation. Et puis, nous avons à travers il y a Nora Digital, ici c'est Paris. Là-bas c'est pas Paris, là-bas c'est D. Mais ici c'est Paris quoi. Donc on est là, on est ensemble, je vais expliquer les gens, parce que Nabi, on va parler, mais comment bêta, Pokalinga sa nini, Pokalinga lobanini, yepe kaka, yeni. Donc on est à l'aise, tout ça, panza teke, malé, maintenant Nora Digital quoi. Ok, nous avons dit que l'Apocalypse est un pantatek. Nous avons dit que Nora Digital l'Apocalypse est un bête na kati ya Tour Eiffel. Pour les bébés, nous avons dit que nous avons bisoté. Donc, nous avons dit que nous avons dit que c'est pas nous. Nous avons dit que échanger en côté. Apocalypse, nous avons dit que les téléspectateurs ici, c'est pas les Hollanda. Bana Toulouse, Bazaya aussi c'est là. Babi Chuchu Stock, Bazaya aussi c'est la Makasi. C'est quoi yo? Beta mama biloko wana to beta wana te po bazonga ne sika parce que même si ba comprendre te
Moi biloko wana ça ba moi bien. Ah moi CV. Ouais moi CV moi milope wana. Si ole la bango. Mele la bango, ole la bango ya. On a raison pour belé bazo ebate. Ngayo apocalypse moto beta monde arabe. Abeta ba. Wanya ni Hungaria. Mabawa ya lelo 13e apôtre. Ya boga ogo ya lelo yoga ya sandre. Wana beta wanya na monde arabe. Après na longola ba na monde arabe na kina ba na danger de mort. Na beta allez c'est doulou qui wa power. Mobawo bina. C'est doulou qui wa power. Dago gaga sundulu de momotot. Apala wione. Mega go pala wione. Apala wione. Dans mon ngongo quoi. Balandi 6 Paris le leze yako beba le bichil plateau ville le leze yako beba famille Moindo na Toulouse eza yako beba le apocalypse venda betra no masola kati na ndenga mukete de vedi bo za la connecter toujours parce que bien avec Nora dit vous a toujours connexion vous à la connecter surtout connecter za ngate chez toi autant oyamba Nora digital depuis que vous sepé là connecter marmela li abilengela la bon mon ici c'est mais là c'est pas Paris. Ne la madinga balobi montikile nde eza Monaco. Babi montikile c'est Monaco ngalema c'est Monaco eza na ngate ne la madinga mto ebisa inga. On est toujours ensemble. OK ya mobali na bisike na ebiki na mitoyo balandi c'est pas ba sepeli. Na ebiki bozongi bozuye moko siko apo abetre no sikoyo babiloko na ye. Menga na yebi o ba yebi o meya sikoyo. Faut se présenter, faut pas y eba, faut pas nasika, faut pas bimé, bah ino mundu l'été. Ah ouais, on a raison. Bah yeba qui. On a raison. Il y a un moni, un artiste et musicien avec grand A. Moi na ya Quadra Koraman, kwa uti na parler pa ya mopao. Ope na kozonga, na zozonga, esi na zongi, esi balali, esi batelenga nite, esi baba sambriete. Ngala za mona uti pa mopao, ngala za mona na za collègue ya ba Montana. Naza collègue ya ba Soleil, naza collègue ya ba Fali, naza collègue ya ba Ferre, naza collègue ya ba Paseko, c'est naza collègue ya ba Piscoire, naza collègue ya ba Michael Jackson, naza collègue ya ba Tutu quoi, naza artiste musicien, chanteur atalaku. Ni nanga ya ngwana me, pona bano babotami babotami lelo oyo. Ngai wa bino oyo na robotola makambo oyo babotoli na Congo, ngam na robotola yango ezonga na Congo. Ok, merci ya mobali. Na oki lobe lo moko ya capital wana apocalypse. Ba yebisa kinga me na zone mate. Bazo yebisa masolo ndenge oki na ondi mate mais oki yo moko bimisi yango. Ozo nga se pa gamo pao. Olobi nini? Na oki ne to lobi ke olingo zo nga lisusu na quartier la terre pa ya gamo pao. Est-ce que ça solo bien? Ya kara ne obwaki nde vie kofi. Te zaka nde na bwaki te. Eza pena omoni grand mopao aza marché central d'abord nazo saluer na place Azali wana eza parler na biso ozo comprendre eza vraiment parler oyo ya biso donc omoni mwana soko bimi libanda okei osali ya yo makambo okomi côté mo boye bamolinga net bala lisomia so orke chebino to dama no 3 fois na tongu ma na on litik avec milik na midi pena badi bien pondu na soir maintenant ba spaghetti banini so ke kote monet ka rene komi non aussi ma baguette oui te ko liate ah aussi porter une année déjà te ko pas ko felo mide ya bourgeoisie ane mo de mutambo na ndenga solo grand mon pa na ndenga solo bendeni aza mutambo c'est normal au moni mutambo artiste ya mbongo ba neni na ba œuvre Kofi c'est un grand artiste c'est quelqu'un qui a au moins plus de 108 chansons oh déjà bimisa au moins déjà les lots ont mis ba 108 chansons beaucoup fanza les a passé ozo on prend place mbongo ne uti yango donc yango no moni biso pe bana na ye tozo linga to landa lokolo na yebi ke fe na ngai batebele ba oloba ah apocalypse zo zonga yango ko mokumisa Kofi boye nga déjà na parler ba indikanga nanu kozala impolite et puis kozala ingrate et puis nga za mona pasteur ozo comprendre et puis kombo na ngai apocalypse donc na le bla mi bible ozo comprendre donc ve na nga za mutu ala donc mwana ya mutu ala aza mutu ya lar mwana nyoka aza nyoka mwana mpcp aza mpcp keba moninga pesa aza pct. Ok, nebi ki moza non bala montikile bala ngomba que non keba moninga pesa pct apoka zo avec force avec force na talent pour la venanga ve ko uta no pena ici c'est Paris bon mona razi
Oh, t'as non, ah, mais c'est boulot, ça bientôt, mano. Petit Zélan. Vraiment, vraiment, on a bien, Zélan, bon, bien, nous. Vous savez comprendre? Donc, il y a un moment, il faut zapper, donc, voilà quoi. Ok, il y a un Benoît Louye, Motikile c'est Monaco, donc c'est pas de ma faute. Ah, Motikile c'est Monaco. Motikile c'est Monaco. Ah, quand Lucas c'est États-Unis. Ouais. États-Unis d'Amérique, il y a 50 ans passé. Je t'en bien quand Lucas États-Unis d'Amérique. Bana Paris, Bazagi. Ok, bandeko balandi ne mnuka bo mon apocalypse 22, babi apocalypse 22 za ko ninga na kacha Paris. Babi lettre P o ekangi Paris. Babi donc na minute a ponde sing masolo ngo mais apo azongi na quartier latin. Donc ils ont faute na ngatenga na yoka na masolo ngo mais na ndima kité. Parce que no la madinga yebisinga ke apo azozonga na quartier latin. Sikoyo quand nezala ke masolo ngo zole kala kati vient na mo po mo konzi. Masolo mo benga beta na bill mais bill a sengi trop cher. Bisko bill a sengi mbonge belé ya. Siko babi bill a senga ki mbonge belé. Siko yo olingo zonga kuna na ndenge bila senge belé po yo siko po senga ndeni na o comprendre po bila senge belé via koki memba o futa 40 000 babi 40 000 a moninga na ote babi 40 000 a moninga na ote et bongo tant on vient de la Thierry Henry attaqué 300 millions d'euros et bongo 300 millions d'euros alors moninga 40 000 $, même pas euros, même pas livre sterling, permettez bolimbi sangai. Est-ce que 40 000 $, Aza moninga ya 300 millions d'euros? Yo 300 000, bill 40 000. 300 millions, pas 300 000. Yo 300 000, yo 300 millions, bill, yo 300 millions d'euros, bill 40 000 $. Munoko ya papa nanga kofiolo milieu mtaloba ke no Thierry Henry attaqué 300 millions d'euros. On a transfert. Donc yango mona do kitali susu na kini wana na marque à transfert pour 300 millions d'euros. To ba no liango bana lelo timu kolo yezo roya. Timu kolo 13e apôtre roya. Au moins 300 millions d'euros aussi là té. Ah mais dis mon pas katani na 40 000 300 aux assure que au pesa wendeni. Obi la seki vraiment quoi. Obi la seki quoi. Mutolo Rambo. Au 40 000 mais ça c'est de l'argent du 10 on achète des petits yaourts, l'argent que petit Namso Saint-James à son baraba, papier mouchoir, pour sera toki banin. 40 000 c'est pas l'argent, 40 000 c'est pas l'argent. Et c'est même pas tout. Et même pas mbongo ba futara kofi, na sasem, na nemoko. Même pas, ça c'est des carburants, 40 000 c'est rien. Un artiste aussi demandera mbongo, un artiste à talara muta bengie, à part nin ba memele na featuring. Ce featuring on est reporté un plus. Tu es obligé d'aller. Après il y a des droits. Il y a des droits, ou déclarer droit na yo, saliboye, 40 000 c'est rien. Et puis grand mopa on a na posa tala route. Qui ne l'écrit na ngobongo. Ani na posa tala route mama na omoni grand mopa za mutu mo boye ana mutema munene. Omoni ngata na kota quartier latin. Na obeta li solo mo mukia. Bolimbi sanga na yiki bat na parler ba lobaka zonga kaka komolo ba. Mo ko téléphone ngozonga quoi. Donc ils allons rendre ngona menga obeta so mutanga na ye pas grand mopa o. Ponga ino misa quartier latin te au début. Ngai na mission oyo na répétera na mo fleury. Et puis, on répète, et pas ya maman mina ba danseuse. Vous comprenez? Donc, quartier Zamba. Quartier Zamba. Yo vient dans mon nilo. Yo vient dans mon 13e apôtre. Nora digital. Samela Nzambe. Mon papa sanga des génériques. Comme ça, on a des dédicaces. On attend des dédicaces. Il y a offert quoi. Et puis, sans oublier ranger, si ma caméra, mais babi, faut mon swag. Ma 13e apôtre. Yango yo nani. Ah, nani. Ateka yezo. Yuda. Parmi les 12 apôtres, grand pao, 13e apôtre, patron, quadragora, ngele quadra, boba yibiri mbongo, wale sama kunambete, te bayo iba, pardon, bleu, 13e apôtre, pardon, bayo iba. Balobi réalisateur a boya zala, te porti kako zala, te obi Ranger Smith le boga, obi caméraman a zana simabili, mais swag toujours, mais, il n'a pas parole. Au colonisé bon qui tourne deux hommes même la banque colonisation na yo zo m'aider à lisangu quoi wa mi balé mi ça tout on est ensemble Fabrice Pemele babi na Bruxelles on équipe on a boga et ça na on ngate mais et ça ne bongo babo ya basambole ki no bango va no Fabrice siko yaya maramozo lo bawana o siko bike maramona monnet na lo ngali net po eza sérieux lunette on dirait que c'est un moi mobulu quoi.
makambo ndenge okendele ya makasi trop balobi na mito ndenge za bo elle choose bien elle choose ka toujours pembeni nanga elle choose faut za la bi lettre L o munene kangi Paris abi Jojo vite faut za la car on est toujours ensemble vous la connecter connexion toujours chez Nora Digital pas de mensonge quoi pour plata plus le beza bon des alonka bon siko yaya mobile non mona o côté la vie mo pas trop kokote la wana eza po no zonga kuna obio do côté la nengaka yandenge ni po do côté le trop c'est na do côté le tenga ndenge za wana na profiter na lobelo ba côté la ekala te ba côté la ekala ngaso na côté le lelo po ba côté la ekala yanga na côté le lelo nga na côté le lelo le wana nga na côté la gete yanga na côté le lelo na zo ya 13e apôtre nga susi na ga ve na ngai afongola nga mutema ve na ngai yambanga bien. Et puis tout ça la boulot na biso auto ebaka bien chéri ana zalaka nango ezalaka on a zanga nde on a bakisi donc on a bakisi wana on va partager ça à famille po lelo na na bana na poto sina na bana na poto balobaka grâce à Dieu à travers mon pao nga lelo na bana ba français mystère tu na parlé donc tant na tala bango na mona ke olopo tabana ke chaso memo na poto mais na boteli bango na mta memenga yawa grand mon pao na ozala jamais grand et puis ngai ceux qui ont retiré la porte de Ranjaravier, na le bon pena carrément cœur ouvert, donc ve alimbisa petit naie et puis ceux qui boivent la mona maïwana et de Ranjaravier. Mona maï na biso frère na biso faliko. Na biso ko boivent la na droit chemin. Ceux qui pour la battre monsieur bisanga que non ya ngwana fe no inayo. Nena yo. Oh do boire na droit chemin. Nena yo. Tu luka ba problème. Te crâne luka ba problème, te crâne te tekisa droit chemin ba Shabarat ouais kikoso zab master nga zab artiste collègue nga zab kikoso zab te moi mai muta solo te kata moi babi Gilles Black de Toulouse ozwango nebi koza o sepela tu moi buntebu vous comprenez il y a profiter ce qui vient nga exercer vraiment avec na motema moko na kofuka mameko fuka mais masusu encore plus pire bana sera bolim zela no yaya yo zola ba ko fuka me wota vous me kuto o fuka na Paris pona kini kuna bi ko fuka ma na martyr stade de martyr kuna fuka misaba so zongi tani karate la te biso répéter na wenzete bato ba fuka ma ba répéter na ba wenze biso répéter pas so ba artiste ba répéter fuka ne ba fuka mana ne ba répéter na wenze na lobi na ngati bato ba fuka ma ba répéter na ba wenze biso répéter na wenzete donc tu répéter à la place ba artiste ba répéter donc attends la fukami ezaka entre nous les artistes il y aura pas de bata wenze en fait ok de balandi lelo bande ko balandi ne ba bomo na koko pour tout na rwani donc babi Jojo Vita on est toujours ensemble babi Serge Bolem Freddy Ngweli So Balalion on est toujours ensemble quoi naka nabino ensemble donc ni kesi bayolo hein. Oh, comme papa, nouveau papa, donc on est toujours ensemble. Nora Digital, nalela quadra kora mane naleli papa fololo yoga mwana na yo aleli ale Shabara tobina Shabara kendege ya mikondo michenchi Imilaka betwa bikalaka sabizwe kitoza be. Hey yo Shabara tobina elo eteka droit chemin ngwana. Tona no ba parole ngalo bani. So eza ke fe na ngai po msuba lo ba ke no. Afte osala mabe yango moni ko fa ina yo pona yoka ngotro. Mwenga ma mtu na yoka na ko bomba te na ko sape samblate. Ba bia ina pona kriwana. Ina nga pona ba nde ba lobi me ngana ke fa ko ina nga te pourtant fa linga ba bosser. Rolonga no seye aux assoutena yeme koto kei sozo bosser bien il va que le vieux il est toujours avec toi pour lui-même c'est un grand bosseur et puis il aime bien que des bosseurs et puis aroi nanga peut-être nenga mona yebeli pour fali za mona oya et puis surtout ni fali le loi et puis que non ya toujours soldat à quartier latin vous comprenez et puis la famille qu'on a handicap oh toza famille yo si neti ça kofinga na yeba fali wapi ata yo mozo reconnaissant moi mi balemi ça touté na yeba nulle part. Vous comprenez? Si Naïbaye, et ça, pour tous ceux qui parlent, c'est mon frère, il fait son boulot comme se doit, mais Nenge Lobara l'autre, là, tant qu'on me l'a maille, Banzara Pessour, série Henri 300 millions d'euros.
de retour avec force. Quand Luka, tant que ça, quand Luka, c'est États-Unis, il y a 50 ans en arrière. Bozagi Wap, Kune Romo Paris. Quand Luka, c'est États-Unis, Marambo d'Assom. Donc, avec quand Luka, c'est Paris. Hein? Avec quand Luka, c'est Paris. Non, c'est mon avec quand Luka, c'est Paris. Donc, on est toujours ensemble. Balambise, Balamontike, Nadine Dumbo, Babi Angale, c'est Monaco. Donc, voilà. Nazoya, maman, on a tout quand Luka. Pour les États-Unis, il faut moins anglais quoi. Hello, Apocalypse, I coming bientôt. Tous les amis, tous les amis, fara. Nazoya pena avec force. Bon, ça l'amène au lengati. Donc, batala que tous les amis paniqué, t'es beaucoup moins luka. Bon, on a pété au bel liboma. Donc, bon, on a bon, nous sommes na botsana c'est pour monter contrôler la Nazoya. Na katiote, ba musicien ya Congo ba lobike. Poto eza cimetière ya musique. Soki mutaye poto awa. Akundami. Si vous yozo promettre bana kini yozo kene makasi. Mais yozo na libulu. Ah, ça cimetière. Té. Papa le libonga yokaki bongo mais je sais pas. Talaskora muta oti na cimetière. Abimi na cimetière. Muta abimi na tombeau. Ah ouais la bino so bateau na beaucoup fité. Oui bateau na beaucoup fité ne bokima. Tu peux imaginer un peu? On va profiter. Ouais, na mara thriller, mara ba zombie. Ouais, na 13e apôtre. Patron, Gramo, Pao. Vous comprenez? Tu voyez là, on m'a bé, tu voyez là, on a un système. Peut-être un cimetière en message, je suis d'accord avec vous. Mais, et pas à bailler au balinga. On dit, mais on est dans un cimetière en musicien. On a dit, tu yoka ango, maman, tu as dit, tu as dit, tu yoka ango, mais, n'a ce qu'on a dit, on peut en nine. Et ça, bon, on a bailler au bas travail raté. N'a tout le temps, j'ai fait. Non, et bien, bazar, tout le monde a fait bazar, il faut chauffer ma casse, n'a qui, mais bailler, balali. Non, oh là là, c'est dans mon salon, mon maman a boulot, n'a bani boulot, les lots, n'a bani boulot, pas manda chante. J'avais quel âge chez Manda? J'avais j'étais gamin vraiment, j'étais jeune. J'ai commencé ça tout très tôt, quoi. Moi, dans la maquila. Donc, il y a maquila, malgré tout ce mais maquila, yemba. Donc, vous comprenez? Il y a sang, quoi. Voilà, donc, dans le sang. Donc, c'est pas un boulot que je force. Si moi, on a osé, qu'on va en apporter après 8 ans. Si on a pasteur, c'est comme maquila, c'est musique. Kasi moi la pasteur mais même na lola nzambe ala banche mo ba yembela ki ba chérubin. Oui bangote. Oui bangote. Oui bangote ya solo. Moi na pasteur do babi moi na pasteur na yembaka bien. Ya faute na été eza bongo. Donc ngam na lobité. Donc on a autour na ye. Bon mon na bête balandi ici c'est pas nous a bon non na compliqué. Na compliqué mingi te. Dans le baka na douceur pas ici c'est pas avec Nora digital to le tamo tu moi parole moi faut to landela to zongela ngo tina ba ressources quand na zomno ba nouvelle tina ba ressources après nous ba question tina ressources yo na autour na ye moi na pasta hein ndeka ezala mais alobi ba angelupe kasi bongo 13e apôtre moi te vena nga boule 13e apôtre pour ba apôtre te ba 12 apôtres mais ce que 13e on a nani tant soupe na ngai na ko kokta 13e. Oh yo ya solo on sait jamais il y a moins photo pe ça attend donc na vendre ça ce que ba massa na ngai na bana on étoile hein Janice Cramwell étoile hein étoile est-ce que balata été dit Jean Roger Bao hein na ye Olivier Litanda Sandra Gazadi baba vaquer de vaquer Nathalie Nakine Emily Kinkela ozonga mgonini ponga na zoya bala obeba na ebisiyo mambo obeba puis na kena kino wana ba Bob Denard Charlie Manzaka petit na ngai Yannick Manzanza Patrick Manzanza les Mangela pakistanais c'est là mais balobi c'est la mouke po hein alors me manga na monta me manga likolo trop mais tellement ngai comme na me manga batu likolo ya ko me manga likolo te na fona kitsae tika papa liya biloko mama boya papa ndima ezali ligambo na pu katu kaka mama boya papa yima tika mama liya eloko papa te baoyiba bagoyiba ko baba boya baba yima tika mama liya baba boya mama yima ezali ligambo na soya mama boya baba yima nani yatekaka Yesu Yuda parmi les 12 apôtres Gramo Pao 13e apôtre Patrao Quadracora Bunzeku
ngala quadra ngale quadra boba yebere mbongo wele swama kuna mbetenge yayo entre ma potre mbubatele ke bambata mbota kwezena mopa wo quadre apapa vololwe treze ma potre allez bye ici c'est Paris mais là-bas c'est pas Paris. Mane apora ici yaka na ko kimangate po voix ezali ezalaka apocalypse yaka nano de baladi voix ezali ezalaka non ngam na loba ki yango te en fait parce baloba tune baloba yango ngai na yokaki yango na lobi voilà sikoyo apocalypse 22 dans yoki voix ezali ezalaka ezali mais babi et puis parce que nora digital mo be na apocalypse 22 comme on a dans un siko on a battu na ko ma 22 donc on mi double D donc ba série ari attaquer 2-0 c'est on mi 22 vraiment quoi donc double D et ça héroïne na salamate quadra ko rapeti na zoya ba sentir babi ya boezala te kana sema ya boezala te babi nora digital fi ya boezala lettre N ya munene kangi Paris donc bi ataka la selle il ne fait pas comme les autres donc nora digital apocalypse mais il a aucun takatanga trozela na yaya on ngole kilanga na esprit mais a oza chez Nora digital ici c'est Paris ce ko yaya o ce que bi ke oyebi po na roba na route n'est ce que était OK vieux adana ba ebela batala kokuna na kin e batala ke belé pas grand mot parce que yo za un espace pour ba on peut mazo beta makate non espace c'est ali au moni batala ko wana moi je respecte tout le monde après ça va être quoi ça va être comme au début quand j'étais venu dans le quartier latin. J'avais croisé quoi? Il y avait 5 animateurs. Donc au début. Ouais, bah le but réclé pour mieux sauter, monde Yassika. Comprends, 13e apôtre. Donc quand on a dit quartier latin, nakuta CNN, nakuta brigade, nakuta acide, nakuta 5 catalogues quoi. Même venant de Ramba, mais petit n'a vraiment. Nana 5 catalogues ou boyo puis nas koto sa neni. Et là on a eu ça la vie. V nazalaraka. On a bien que non vieux. Aza moto te que non y a pas stratégie y a pas idéologie non y a zara artiste ce que le beti mba et beti nangwe tu t'en peux na zonga tu mo na zonga parce que na bi que non est pas artiste ce que na pas mutu moko boye pas député ou machin ou nanani nanana nganga ou stratégique ou ndeni non préféré ta Tour Eiffel ici c'est Paris hein Ranger ça y est Ranger Smith ça y est ici c'est Paris non préféré na voir na tous les ba grec na besoin de mesana. Mais tout le monde n'est pas artiste. Moi-même l'artiste, je parle c'est l'artiste, je parle c'est patron de la musique congolaise. Taram da longola rumba. Et là, kalwano benga rumba zairoise. Vers longoli rumba comme ça ngo tchatcho congolais. Na bat ba finga ba ma beta tchatcho. Donc na bat boya ba beta tchatcho. Mais olingi sosote me boya beni a soso. Mais yo lingi soso mais olingi soso mo boy ni soso mais pourquoi je comprends les deux là mon bon mon ba mbote belle place osali donc moi no kota apocalypse 22 donc na oyo ka okumisa ba kumisa okala mais ya okumisa trop abia zong na Palestine donc boya mbaika bien bo sali mabete par là ngana biso ni polo batala ko tuna nga wana bele wana ngana d'abord premièrement ils ont respect d'abord na respecter bon pour baza bateau na kei au moni massa nanga na tanga kombo bena na ninga mabete ha massa nanga brigade tanga kenda côté moboye aina côté moboye et simbité aizonga susu quartier latin et comment est-ce qu'on nini tanga ko ka animation na zo beta tellement fort to bunanga na ko même manzoto akoka yote te akoka te na histoire ba ina ngoto na pas tellement débat on des polémiques na brigade na peso ka moi ndakisama muke pona leka elo no parla na ngina lo bani comprendre tanga zonga quartier latin te comment mamusuke non il y a bitumba na nzoto bani na ba cicatrice mais dans l'action exacte tu vois le délire vieux elo ka ebisa lobi ah brigade c'est pas là pour l'apocalypse auti nora kimita ye et puis yo sabiso sonyo kenda kuna yemda simagi pena kinonge makambutu ya mouvement yosko sonyo mo bundise lisusu pourquoi donc linga ka ye ko bundisa ka ete za kwa ngai batala ko na okuta kuna obunisa bango te na olinga bango tout parce que ponga na pota mais bango baza kuna na vie na minute donc na olinga bango mais na boulot nesko na olinga bango te pona na boira fort ko lega bango pona ngo devoir l'équipe on a vaincre les adversaires c'est lia bango te na olia bango te mais ki bango na l'équipe bango na ko boaka
aleki mona obwaka bango na ozala ba collègue ba bende bazo ka boye o paza mwana vision akolisa boulot na pour rambalingana ka bata boulot poto na ya wana e koma mamuteke o vie ngai te et la maintenant yo bwaka ramba oponati abeta 13e apôtre na ya vers de BTP album masuka yo moni c'est le moment donc pas c'est le moment mais il est temps ya ozana vie na ninge lo asuka ne lo asuka et puis toi la belle na biso surtout comme on dit à Chiluba ko etubuti bionso donc na quartier la tête ozana nyonso tozana vie mo ya musique makasi tona vie mo ateka ba album ti lelo muta simba Afrique na biso malgré tout ba personnaliste ya mo ngana zo kende to beta stratégie mon avis ndenge ni to kolia ba personnaliste ndenge ni to kolia ba musique ba la Congo ki ngayo na sauver Congo na monde musical quoi na monde musical pour na tigala na comprendre pe mo makambe belé na ba technique ndenge to beta pour to rattraper nombre na biso plus vite que possible vous comprenez ba innocent sur notre na kin ba olela ba yibiso musique ce sont des hypocrites maman ce sont des naïbité quoi baba fouté ba randulete a romo na ba mpaya mo zo yibane rumba okay na ngoboyo tala ya ibino yemba taibo beta to monaka imba baiba pe rumba oh mais bazo yiba biso ti bazo lelo e komi soki ale soki nini na nini bazo yiba biso nyonso na couper décalé ba yibi Congo allez Nigeria yibi couper décalé Ghana ba yibi Nigeria vous comprenez et de tourner sur notre qu'on a yibi place c'est combien et comme qu'on a 13e apôtre et soki na 13e voilà merci donc tu na yibi ke boza ko sepela babi Ngalema babi Ngalema c'est Monaco donc c'est pas de ma faute et le bambongo de bomoni Apocalypse 22 abia ozonga na babelema me babili kama mabele ozonga na Congo Kinshasa mboka na pas vienne mo pa mo kondu 4 koraman un leader donc OK na ekuna ozongi na ye na Palestine de ndera ezalaka bon Apocalypse 22 là Toyokio olobi makambu ya obandeli biso mwa mulongo mulai wana sikoyo en fait bilan ezani na fait elo no bombela biso po dano vani na poto bilan no bombeli biso na monde musical bando bandaki ah ouais merci na question on va tout na ngobe moi rare Nora digital nga bilan na ngana rolo ba pona ngai pono tuni ngai otuni mutu musute c'est à moi de répondre nga bilan na ngeza na ngo pepele et pepele na ndeni pona vanda na poto teke na croiser ba boire boye non na va na poto na sali marambebele na beti ba featuring na ba paya na sali ba album na ba intervenir na ba album ebele na zui o pe plagi na zwa na kotisi wa nozanga donc siko na komi bina donc carré on na zozonga donc bila ngana ngo pepele po ça fait 8 ans mais sauter na 8 ans na so no tango ba neto mo na no sama kam mo tam so tuni na 2008 sa inine na beti malembe featuring na master nga mokobe na frère nga fali to beti malembe zo comprendre pe belele ba mokumisa bo mokumisa ba mwana mupaya wana bozo kumisa aliana jamais na ndako na bino mbonga minerval bo futele ni mbonga minerval baba frère nango na tanga na kombote po msina mona ba mowela wana bana me wela na bana mowela bana baninga pourquoi kama mola nani ngosu na bayebi na tanga na kombote bayebi bozo comprendre donc na wana na beta na mokobe na beti na masalanga di cap na beta na Arafat ponta mbagi na guerre na Côte d'Ivoire là-bas là mon biso linga kimia tout bateau to tsaka kimia masalanga Arafat lukanga bisinga no Apocalypse natal na Congo na monika yo le rodom ta kimia to beta no le romo boye pona paix Abidjan na sala pona paix Abidjan tout ça sur vérifier na internet tout le monde nango na kenda ba universal na signé ba contrat singi fona signé avant batu ebele wana bien avant batu ebele so suka nango sko ya prisonnier na tebe na ba oh mais faut zonga pas rambot faut zonga pas 13e apôtre pour yende sentir asuka mamutu na comprendre ça bien pour na vie na ngai mais o etikali fona beta on a fait na ngarambo vers d'autres albums asuka il faut za la peine bila nga vraiment ils a trop bien yango moi na sila et ça te pour na vendre boyete ke na chaque temps échafaudage non et chaque temps ba benga bo ndeni zile ta benga apoka neni yote la ngapla na kena studio JDT na boaki ah mirage ko to mona ah apoka neni na kia na boaki donc ça veut dire bila yoto na mututu quoi mais maman na ngai na vie faut za mututu so za limité mais dommage hein tout na même range Smith a web ça yo que ici c'est Paris donc il faut être ya moni tozo le lara bayibi parce que laisse tomber moi le bateau ezate ya osala ndeza trop nazoya pour nous ko sabiso fallait dans une de parce que fallait comment na wera na jibe
to mona bango yo siko ba wole bandeni keta famille na yo po na kini babi mikolo système ta ko kabwana Kofi akoma na ena Fabregas na Ferre na Ivoloko siko yo wole bandeni ko matuna yo okendo zana nani matini pota babi mwa ko kabwana yo siko okendo uzana nani omoni mama mwa zo boma Congo omoni Fally azane frère na ngai mais faut yeba yango tanga betaka ko ba ve na ngala mibale wana bazaka na eta sur ramba bimisaka ete tongo to yeba ebeta botika ko atete batu mabe botika mutu azala na vie na ye botika vie na ya zana mutu na ye Rambo aza artiste musicien misus bazaka ba créateur de polémiques ba créateur des zizani Fally aza mwana ya Kofi aotika la mwana ya Kofi Fabregas aza mwana ya Vewera aotika la mwana ya Vewera vous comprenez Vevoloko aza vie ya Kofi aotika la vie ya Rambo vous comprenez bakabwana te na ngozizani ko kabwana te meza na ngokaka on a comprendre te la babotika makambo wana batika makambo wana ngate ngamo nazoya apocalypse po mukanda suka ngayo nazoya ti ngamo nazoya gere azoya so olingi manga olingi bulo olingi manduki olingi pe Koyo okene kote nini po ndenga na mite ekipe to soki mutu ya nani yesko okene kote nini yo zana nani na okende kene pas dakle masikila mutema Nathalie na okene pas manda chance na okene pas manda chance olozo ne pas bien no Kofi bon pour nous zongi pas bien no mandaté mote facilité pour qu'on ya bien na yo mais on mozongi sanga net vraiment na komi de na université o mozongi sanga net te mbe na manda ne bien manda na tika ça fait un bail et bon point ni taondeni zongi pas joli noté Bill Clinton pas zongi pas joli noté bon ni sel zongi pas 10 carottes bon Bill était pas joli non au moni il a mona joli non biso tout la place to uta mama na ngai on bi ko bossa na koto utite on peut net nga fait na manda chante je salue à passant grand chanteur pourtant on a guiché et non leader na ngai mbaka danger manda nga mwata ko na boaka danger que ça zone zo ine ngwana donc moi to bossa na raté bon ba raté non bande ko na to bana ba uta ba place wana bon est-ce que c'est les unes ndima mu dia uta wapi franchement na libulu manzengele je crois et bon sikoyo projet na yo ya album no welcome esuki wapi ah ouais, merci quand même. Vous êtes quand même au courant qu'il y a une salle welcome. Si au courant toi. Générique moi c'est ça. Il y a une salle clip na YouTube où on est tourné ka. Pour mon artiste au vendre boité. Pour ce artiste au vendre boité, on va finir bateau poto cimetière banine. Et ça on a générique welcome est tourné ka. Mais il est temps d'aller chez mon vieux parce que c'est son dernier album. Il va toujours continuer à chanter, mais c'est son dernier album. Na ro raté phénomène. Il y a le roi bateau il y a le roi fanatique. Obalinga mabanga baiki confiance album asuka na ko tango te faut confiance bo ngala ko ngapa tala ku na mona album na yave na ngasuka mais non welcome eza makambo ngana na bandi ko sala mais na tikite mais vie ado tika makambo sa album donc il faut ozana vie oyiba technique asuka vie okotsa makambo wana oyiba mamutu ozana ngo po wana vie na biso quoi donc welcome eza na ngo wana na YouTube so bete ka ba Africa numéro 1 et te kama nango na ba iTunes tranquille il y a pas de souci na welcome ngo oyemba pe beka ko bwaka kaka po yo za talako na biso oyemba po Seleo atane talako mais le Seleo ayemba yo na sala Seleo ala talako mais sala album ayemba ka yo sko na biso oyemba ko beta no ka talako na welcome daka album daka talako ko bwaka beta na ko yemba eza nyonso omoni ngai mutu adécouvrir ki naza chanteur nanga mona na obo yango epe nanga ko Felomide na studio d'Avu ah c'est Jordan Kousa ba Soleil ba Gibson ba Fally ba na expliquer bon non Petio azakatala ko te Petio za chanteur donc wana fait nanga mtalo bango donc toi chanteur naza artiste musicien avec grand A moi na grand mopao arozala ka tenanima omona ba peteke ba faire ba yemba ba boki pe ba cri non si ouais non ko Felomide yembi pa boki cri Mabilu po mona yemba boaki cri Pepe Kale yampanya po ya mpanya tone ko momoro tana ko mona Pepe Kale ça veut dire tu yampanya yo ngape mpanya le roi Pepe Kale donc faut pas la limiter o yemba o boy ba cri o boy ba cri po yembi mais sauf que so lingo yemba bien ko yemba ko bato ebisinga wana te o bato tunenga tout à l'heure ni ba yemba non c'est Léo na di ko yemba le roi ba onte
Faut yemba pena que vous yemba. Siko yemba pe muke toyoka po ndo obude se le poste le toyoka. Yemba pe muke. Ah te bon. Na ndenge na ye kasi. Siko yemba pe muke to traducteur kaso yemba ka fait bien. Non, dans mon nom, on a une amende de 5 ans. On a une coffee 5 ans donc ko yemba na nga tala ko meso na yemba na yemba moi mieux quoi. Ça fait guitare. Ça la tout. Awokiti sinzungu kobo mama kalache oyebi bena zana zamba parfois nakoki pe ko me mama yebo mama ye nakoki pe ko me mama yebo chérie awokiti sinzungu awokiti zie awomandizie awokiti si oyebi bena zana zamba parfois nakoki pe ko me mama yebo mama ye ngana koki pe ko me mama yebo chérie. Boka lokolo. Mais allô mon bébé. Allô Nora Digital. Allô mon bébé. Love makambo. Yoka mwana mopao. Aza kobeta guitare. Lolenga 13e apôtre. Ngaye na ye. Mais allô, ici c'est Paris. Allô, my love makambo. Mais allô, gramo pao. Oh yeah, maman, c'est le moment, oh papa. Oh là, oh panda bobo, filmez mindele bakota la star, oh panda bobo. Ici c'est Paris, oh panda, Kimburuzu, oh panda bobo. Allez, chupa. Pesanga micro, na boga ba dédicace. Moïse na Londres, Moïse Kangwe. Pesanga Moïse Kangwe na London. Salam. PDG Blaise Moniz nazoya, PDG Blaise Moniz, député Blaise Moniz nazoya. Venanga wa belo rango na changu nazoya petit nazoya Apocalypse. Ba maman nanga tu ya kan luka na lelabino fort, ba venanga tu ya pavillon 5. Na lelabino tellement fort blandine mabela nazoya. Yo bigara singa famille kata na raté me benda naka. Na okwe wana grand frère propre Tiba de Campo Soda ya Poto nazoya. Mon bébé Pérez, je t'aime à la mort. Papa Zoya. Vous comprenez? Idéologie ka ezaka 13e apôtre. Na singa bolingo ezala na Congo. Soyons unis comme États-Unis d'Amérique. Et puis que bossa na teke quand luka c'est États-Unis. Na les lamino fort, bientôt va se voir. Que Dieu vous bénisse. Lindango mabi lindango ma mina biki ya uza ya rosepela.